Bonjour, bonsoir, nabandeko nyonso et soyez la bienvenue na kati ya chaîne na biso ya Voice TV officiel. Merci na bino nyonso na nde bozwaka temps na bino ya kota belema na biso. Nzambe na lola amona bino. Voilà bandeko lelo tozali na recette moko ezali simple ya kosala oyo ezali ya brochette ya soso. Ezali recette moko soko salela yango bana na ndaku bakosepela mingi koleka. Alors toleka na réalisation ya recette na biso ya lelo. Merci. Voilà bandeko awa tozali na chicken breast na biso. Tozali na chicken breast na biso. Toko banananu na o ezali ko nettoyer soso na biso. Tozo nettoyer soso na biso bien, tolongola ba zei, tolongola ba salité na chicken breast na biso. Toko salela mungwa na vinaigre pona ko nettoyer chicken breast na biso. Okope kosalela citron pardon bolimbisi. Okope kosalela citron pona ko nettoyer chicken breast na yo. Soko za na vinaigre te. Après avoir kodindisa yango na mungwa na citron, to tiki yango to balusi yango et puis to ko passer yango na mai. To zui temps na biso bien pona ko nettoyer soso na biso. Avant to banda ko assaisonner soso na biso to ko zwa banjete na biso ya kamundele comme to ko salela banjete to ko tia yango na mai to ko tika yango vraiment ti to ko koma ready ya ko kende ko tia ba kamundele na biso na mbandi nde to ko longola yango na mai. Donc soki musuni na biso ko fanda 2 heures de temps mbandi wana pe ko fanda nango 2 heures de temps na mai. Voilà bandeko awa tozongi pona kokata oyo ezali chicken breast na biso, kokata yango na ba morceau oyo tokosalela pona totia yango na bambandi na biso tout comme kokomisa yango kamundele. Donc comme tolobi eza recette moko toyebi bana poto mingi balinga na bango soso, eza recette moko eza vraiment kitoko mingi pona kosalela bana balinga kango mingi soko saleli bana okomona ki bana bakosepela. Mais elobi te ke eza kaka pona bana balia, mukolo pe okolia okosala ngo bole bino nyonso en famille. Donc eza kaka te ke uniquement pona bana, eza pona tout le monde, mais c'est juste que bana basepela kanango mingi. Et awa na ko présenter bino ba ingrédients oyo toko salela pona ko assaisonner kamundele na biso, brochette na biso oyo ezali ya chicken. Donc tozali na ai, toza na mungwa, toza na paprika, toza na all spicy, toza na bay leaf, toza na assaisonnement, toza na mix herb, toza na mungwa, toza na mayonnaise pe citron. Alors toye awa toko mixer all spicy, bay leaf, feuille de laurier, paprika, ail, mix herb. Yango nde tozo mélanger awa. Donc awa toza na all spicy, bambuma wana obomoni eza all spicy. Donc eza pimento, feuille de laurier, mix herb, ail. Na lobaki feuille de laurier. Donc bolimbi se bandeko ya wana nde tozo mixer awa. Donc po na ba oyo bakotuna nga place nini bakokozwa appareil oyo pona konika na kotiela bino lien nango na barre ya info pona mutu oyo akozala intéressé oyo akolinga pona kosomba yango na kotiela bino lien nango na barre ya info. Tosilisi awa tozwi mélange na biso oyo touti kosala, totia yango na kati ya bol na biso.
assaisonnement na biso mungwa, citron, mayonnaise, mwa mai juste mokie na passé bol wana ezalaki na mayonnaise. Donc tosali pâte na biso ya mélange ya biloko nyonso oyo déjà na lakisaki bino. Et tokozwa basoso na biso oyo touti kokata-kata mike mike, tozotia yango na kati ya pâte na biso. Tokobalola yango tozobalola très bien. Et puis surtout si kobalola yango tokofinika yango, tokotika yango à côté, okokotika yango ça dépend ya temps na yo 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tout dépendre na temps oyo yo zali ou soit oyo lingi kopesa biloko no pona ekota assaisonnement. Après 2 heures du temps tozongi, totika biloko na biso pe mi 2 heures du temps, tobakisi juste huile mukie po tochaki mayonnaise pe ezaka na huile nango. Toche juste huile mukie po biloko na biso ebima sec te ou bien banda kokangama te na barbecue. Toche mwa huile mukie tobaloli. Après kobalola tozis ko bambandi na biso ndenge na lobaki na ebandeli bambandi na biso totikaki yango na mai. Donc nombre de minutes oyo musuni na biso esali pona kokota assaisonnement bambandi na biso pe fandaki na mai. Eza pona ezo permettre que bambandi na yo na tango bando okotia yango na moto ekozika noki te. Ke soki otiki yango kaka ndenge osombaki yango ya kokauka bongo otie yango bambandi ezikaka noki. Boye pe ekoki kozika mais ekozwa temps pona ezika, donc ekozika noki te. Voilà, eza raison oyo tozwaka bambandi na biso tofandisaka yango na mai pona e permettre que toyebi ke bamisuni bakamundele boye tant totiaka yango na moto ezaka er mosusu omona ebela likolo na kati kuna ebeli te. Eza pona epesa yo temps mbandi no ezika te pona musuni na yo ebela bien ti na kati. Voilà, musuni na biso déjà ekotaki nango na barbecue ebandi nango déjà kobela. Toza wana juste pona ko contrôler kolakisa ndenge tozo contrôler tozo balola biloko na biso ezika te. Moto vraiment eza na se na lingi moto eza makasi te pona soso nanga ebela ti na kati ezala mobesu te. Eza vraiment très bien tant ozolia soso na yo. Voilà. Voilà la famille, résultat ya recette na biso yango yo ndenge tolobi ke tosaleli yango bana mais mukolo pe okolia. Donc salade oyo tosali na pembeni eza oyo bana nanga balingaka kolia. Balingaka vraiment te ke ba mélange otie ba masangu otie biloko ebele balingaka te. Comme tolobi eza recette ya bana tosali na ndenge oyo eza ke tango opesa mwana alie à l'aise sans que a discuter. Tango yo kosalela bana soko moni ke bana balingaka salade moko ya ndenge moko boye osali salade oyo bana bakolinga kolia. Nga bana balingaka concombre, balingaka pe carotte. Carotte nanga na tokisaki yango mwa 5 minutes, donc 4-5 minutes pona elemba juste mwa mukie. Après na kati yango na tieli bango mwa brochette na bango, chips na bango, mwa mayonnaise, mwa ketchup ndenge bana balingaka kolia. Voilà de mwa eloko oyo pona bande couper bazo senga ba recette ya bana na sala ka yango na ndako me na tchaka yango vraiment te na ba vidéo parce que na mona ka dire
bato vraiment s'intéressaka trop na ba recette ya bana te. Alors so bo sepeli nango ko hésiter te ko aimer ko partager pe ko commenter ko bo santé ko s'abonner. Bye.